Amen. C'est vrai, tout celui qui sent de la Yahweh. Nakata kosanjo la Yahweh esengeli litomba et bande kozala. Parce que tout le monde a une entreprise, ils allaient bâtir salaire, la entreprise bâtir prime. Or nakata entreprise bâtir prime d'encouragement. Vous allez na prime ezalaka et prime d'encouragement. On a quatre na yango et cinq muto travailler pour se retrouver. Amen. Amen. Vos salaire d'entreprise, vos prime d'entreprise, faut la engager. Tant que tu es engagé d'entreprise, ndako le kanita pia vos salaire, ndako le kanita pia vos prime, ndako le kanita pia vos fonctionnement pour nous sa entreprise. Mais total inanzela molimo Christ de Nazareth aye azotali sa parole nakat na parole Christ de Nazareth azotali sa ndenge matia komai kuna balbi biloko na biso mutuya to bombango na sina mutuya wate libota amen amen babili biloko na biso mutuya to bombango na Rome de sina bokonza likolo abi biloko na biso mutuya awa na se miibi bazali anase babrika bazali babandi to bampekese bazali anase mabanga ekuniye biloko wana ekubebisa yango mais ce que bombi na Rome de sina bokonza likolo babi miibi bakokota te bampekese bakokota te mabanki bakokota te ko ba détruire yango. Alors, tout le monde entreprise, nous avons la souka des comptes finaux. Or, des comptes finaux, nous avons la souka à l'embi, à Bokende sous Moussalate, Babimissier, retraite, balandissé des comptes finaux. Du bon amen. Amen. Or, l'entreprise, tout le monde a confié, va remplacer. To nakati na entreprise tomoni mtozo sala agafe azangi pe de compte final. O tomoni nakati na mkili tozala baye bakolanda mkili na sincérité e mkili pe komela bango. Nakati na mkili tozala bato bakobanga pe nzambe nakati na mkili pe bakoyeba ndeko résister yango Christ alobaki natiki bino na mkili. Mais bosa batamukilité beaucoup tambola dans l'espace beaucoup sala makam différent entre batamukili na bino libota amen amen sko biloko mutuya oyo ko bomba na sete ezani o muta focaliser na tonganda na somba mutuka na bongisa ndako ezala malamu salo ezala malamu vie ezala delite na lia bien, na lata bien, na tambola bat ba sentir ngai, ba parfum, ba beauté, or to moni mukolo mutazo kufa, biloko nyonso na ezotikala na mokili. Amen gota. Amen. O na kata tout entier biloko na babengi yango ezali bisengo ya mokili. Ya moni bisemane landaka mututi na suka vers la fin. Tant molimo zolungwa izozonga na mboka na tata omoni bat bakolela makasi bat baleli mutakufi bachena mort bakebi misana mort bat baleli makasi or déplacement ya mutu bakende kozongisa na mabele bat balilaka bazongaka pona kopanza matanga babomaka bamelaka balangwaka babosonaka nyonso libota amen amen. Mais yo zalaki ndeko na yo akufi ko bande kolela. Mais tango yo soye nyama okomoseka. Muto andome na masanga akomoseka. Libota amen. Amen. Mais bayike pe bayaka pona kosala trouble ko bayeba te au juste muto longo na mukili na problème nini na tina nini. O nakata mukili tozapela liwaba. O nakata mukili tozapela liwa yao. On a quatre mukili tozapena liwa mutu yomoka provoquer
Mututanga kiasi ni maji. Mututanga pesi profondeur na makamba pe na kati ya mukili egomimaliwa. Tango memiliwa molimo na ye ekotelengana ekokome pa na Yawe te. Ibota amen. Amen. Bata mukili wa yo ki jalousie bakupe mutu. Lokola tane ekoti te molimo na ye pe ekokende pa na Yawe te. Ibanda kobaluka. Ndio yoka bata mukili tomona ki. Ndio yoka bata mukili asali revanche. Ndio yoka bata mukili azozwa bango, azolanda bango pona nini? Parce que mokolo na ye ekokaki te. Ibota amen. Amen. Parce que bakomi na kati na Bible abili wa musumu kia epesa ke kanda pa yo kaka pasi. Oya asepelaka te na liwa mutu mabe. Liwa mutu malamu. Destination na Yawe na roho desi. Yamoni Yawe ategela mutu temps abongola mutemo. Yamoni Yawe ategela mutu temps atala mabe asalaki. Yamoni Yawe ategela mutu temps ayeba marche na ye kota utaki. Ibota amen. Amen. Yango opportunité il va prophétie il va 3 temps. Et le temps passé et le temps présent est fiti. Yango batalise te mutuna kat na loba akobangela liwate akobangela mukilité akobangela biloko asete biloko mukili ko na volonté na yawo. Liwa eko na volonté na yawo. Ibota amen. Amen. Et c'est difficile mona loba na liwa moto na liwa bato na liwa makanisa sata wakende lobake kuto na bakokoso lobake kuto na mabe lobake kuto na ba erreur o ezana nzela mobili mais to ça les forces ko biloko na biso mutu yo to bombela ngwa tala makambo ya saint tala makambo ya chaterrain ibota amen. Amen. Tala ko bon temple ndenge eza ko tia ba triplex ezala malam ko tia ba couleur na ba poto. C'est-à-dire, ozo bomba epa na yao. Natangu na pasi, okolakisa yao misala na yo. Natangu na pasi, okotelisa yao na yo sala ki epa na ye. Jibota amen. Amen. Yamoni batuna kala, babomba ki biloko mutuye na bango epa na likolo. Wat, lokola, batabita. Wat, lokola, badorkasi. Wat, lokola, baana. L'idée est manifester tabita mabe comme lié, mais ma serviteur baye ba tu témoignage ma soko témoigner ya malam ni sala kete azonga bomo. Ibota amen. Amen. Yo pe na kata liloba, yo pe na kata foyer, yo pe na kata ndako, yo pe na kata msala témoignage les andengini. Témoignage les mabe, témoignage les malam, répétition liloba, ikomata comment à partir à la bonne zèbre au dessus de ça. Mon quoi belli, au 5 makanis, au PCD, au Miss Makoki, à du soin. Mon tolinga la poufa, à zomi na bon moyen. Digo ta main. C'est pour ça un prix c'est pas là. Ça dit pour comment la capacité ça la ka été, tokei na ba prison kolongo la saleté. Tokei na ba balabala pour nettoyer. Tokei ko sunga ba prisonnier ba zolo ko kolia. Makambwana esengeli mise en pratique pe ya makasi za la kati na bino wa beli wa kufeli wa zangi wa zokelela ko sungaye ko sangisa ini nde yango nde babengi amour. Parce que ya wazo manifester na kati ya mkina peuple na ye. Oya wazo manifester na kati na mkina ba serviteur. Oya na kati na mkrezo manifester pina serviteur. O ba komi bien Esaïe 42, voici mon serviteur. Libota amen. Amen. Bazala kami bale misa te azala kaka moko. O na kati ya serviteur na to moni sa grandeur. Tangu ya ye to bomba kina se na ba séminaire pesa peso pambola. To bomba kina se bat bazana $100. Bat bazana $200, batere matoyo ka bango. Batere matomo na bango. To bomba ki na se, na kata basakoli to bate to ba pasteur, bateka ki bakiti na église. Amen gota. Amen. Soko sana mbongo te mo somba kiti wana ezate. Mais ce tant to era likolo awa na kati ya liloba. Babi bat nyons bazande ngemo.
Tanto comme na kata liloba mutu aleki muninga azate biso nyonso tolukelongi na ya. Oh, amen gota. Amen. Yango serviteur tango yango ye awo asengi na ba serviteur pe asengi na ba croyant. Ndaye ko yebisa biso cantique. Boyoka melanga mino boyebi na boyenge bene. Libota oyomi bekonanga. Ezali na mitema na bango bobanga pamela na batute. Boyoka mawa pona kotuka na bango te. Libota amen. Amen. Abi boyoka melanga bino boyebi na boyenge ben. Boyenge ben de parole. Boyenge ben tolo na ndem na bokonza likolo. Boyenge ben to sala malam. Boyenge ben to tika mabe. Na kata boyenge ben ndeto ko se retrouver na Rome DC. Amen bota. Amen. Oh libota amen. Amen. Ko setandre nyoso sana ngwe ko beba ekopola pe kotikala. Me ya mutuya préparer vie à lobby. Ya mutuya loli molimo ko kendewa. Ya mutuya fukotala tanto zo keneleke. Sa grandeur a représenter ba ponam to bali. To ba serviteur ngana kozala na kati yo kozala na kati to kozala na kati na ilikelwa na te o préparation lequel ezali kotalisa ete na nzela molimo na kati na nzela molimo vérifier que tala bangaba tala bere o pasaki na ngona neleki na ndenge na liaki lipa na ndenge na melaki 20 nino ya wasalelinga. Oh, fenga na liaki, peut-être na tambola ki mabe, moya wa manifester, ezate, amen gota. Amen. Kosala likam avec précision na liloba. Na kate loba kosala likam na dutite, na kate loba kosala kate lelo na kondima lobi kondima lembi. Pona nini? Pona tekite na lembi. Pona nini? Pona balite na lembi. Pona nini? Pona botite. Or na liloba nyonso o mutu akoluka ezali mesenga kata na yawe ebande kobeta epa na yo. Amen. Amen. Amen gota. Amen. Ona loba soki ngonge beta ta mutu abalaka te akobala o abotaka te akobota parce que eza mobimba na yawe ekiti kata mokili. Mais oui, c'est vrai, côté to semaki to bolobandeli. Côté to lonaki, côté to pesaki, to pesa na monoko na nguma. Tala lelo na kati na église, ba pasteur ba komo sokola ba. Tala lelo na kati na église, ba pasteur ba déborder, ba komo zo ba fufu, ba zo sokola batu, e ba zo longola milimo mabe. O milimo mabe, e kolongwa aparta ko banga ya yawe. Mulima beko na mapata ko banga ya pe ko mettre mise en pratique. Ndenge ya yeli biso ba quantique, ndenge ya yeli biso ba exhortation, ndenge ya yeli biso mateya, ndenge ya yeli biso doctrine. C'est que mulima mabe eza na temps et résister. Ceux qui ont résisté, peut-être nous allons moi ba prendre oyo benga kama kambona mabe iya. Dibota amen. Amen. Parce que si nous kambona mabe ba prendre tes ali, mulima mabe akoya ko visiter. Oh, mulima be na kata liba ndeto mona kapeto yamba biso ba serviteur to ba servant. Oh, na kata biso ba serviteur tanto yamba bat bayaka na lolenge mutu akoya na destination na ye mususu aye azobela mususu aye aza normal mususu azoleka babengi ye sidi mbela na tata tango yaka mutu azalaka na destination mususu soki mutu alandi mutu akomaka asidi na liba. C'est que je sais que moi, je suis acide au niveau. Comme il y a des gens qui ont été kuna, mutumoko abimi kuna alanda tikililo. Mutona zalaki acidité. Yango je sais nga ete tolo na likolo. Na dim, tolo na likolo, no fran, tolo na likolo, na kosunga tonga, tolo na likolo, na kosunga basana na nzambe, tolo na likolo, na kosunga na biso na kati na libota. Amen gota. Amen. Attaque ta province, ouais quand va pas reconnaître les loba oui awa. Parce que tozali na biloko yakala, tozali na batbayakala, bateya, basakola, mais province zaleka na ba problème, province zaleka na ba scandale, mais moi tamuke oli lobe vandisi. 3 pieds ka na kata province, makele bandi ko kita, ba séparation bandi ko kita. Ba tribalisme bandi ko kita lo sambo pe e bandi ko monsa. Alors les autres senga ete na bayi province bayi bana liloba bo meka pe ko soutenir na kat ne sika liloba bana na kimia poso ki liloba bana na kimia makelele nyoso ministata za laki nango
ekoyeba nde kokwea parce que eza base ya Congo, parce que eza poumon Congo, parce que eza katikati ya RDC. Ce que ngolakisa katikati ya RDC makampa mabe mingi eza na kati sika na province ici tozali. Yo mutu ozoyoka liloba, yo mutu ozolanda liloba, okanga motema te mpona kosoutenir œuvre oyo ekende liboso. Libota amen. Oyo bameka kolakisa kapasité na bango kosoutenir l'homme de Dieu. Ata lelo bake, ata bakenda kala base retrouver na Rome DC. Parce que œuvre na yao na kati na mokili soki ye obateli yango bato bamoni bandimi babiki yo koza na par ndambu na Rome DC. Libota amen. Ndenge mpenza na banganga nzambe na kati ya koteya na kati ya kosakola bazali na part parce que bazozongisa bato na nzela, parce que bazolongola bato na kati ya mikakatano, parce que bazolongola bato na kati ya minyololo. Mais minyololo ezalaki mutu akangamaka na baveille de prière, mutu akangamaka na bagene, mutu alalaka na église ndako nde nde milimo mabe. Mais liloba eye lala na ndako na tongo leka lipamboli, na tongo leka masanjoli, na tongo tuna ndoto baoriente yo kwete kimia ezala. Amen gota. Mokili nde bakosaki biso, mokili bakoyi biso te elambona te eza na milimo mabe. Non, eza elamba eza na souffle de vie te, eza na pema na bomoi te. Oyo te shele tolati eza na milimo mabe wana bakosaki basalaki pillage. Mais liloba ye moto azala libre. Libota amen. Milimo mabe longola kanda, longola koyina, longola jalousie, likunie longwa, boboto evanda, bolingo evanda, kimi ezala linga bato nyonso wana nde milimo mabe akokima. Parce que Satan moka kokaka bolingo te, parce que molimo mabe akokaka kimia te. Oyo na kati ya kimia nde tomoni mbuma ya bolingo nde ezolima. Oyo na kati ya bolingo nde tomoni mpe mbuma ya kimia ezokota. Me bato bazangi kimia eza mwa pasi po ete basosola volonté na Yawe. Libota amen. Yo landi, yo zolanda, yo zoyoka na musika to na pene yebande kocontribuer po elekelo yebande koleka pene ya kimia. Yebande komipesa na kati na parole oyo, purifier na kati na yo, bongisa na kati na yo, bongise vandeli, bongise lobeli, bongise taleli, bongisa kolobi nzoto ekotikala molimo ekozonga na mboka na Yawe. Yeba tozongaka na eloko te, yeba tokendaka na eloko te, ata ozalaki nango nyonso na morte bakotoni babimisi yo nde baye balatisi yo, ata balatisi yo mpe bilamba yango ya sika ekopola kuna na bawei. Libota amen. Donc on est là comme bakundi ake kuna na serke abandi kovimba apasuki. Tango apasuki azongi abandi kopola abebi libaya pe ebebi. Mutatika l'escalette. Mais dans bato mukili baliaki ye mais mutu bozomona akomi escalette abebi. Mais ça l'effort. Yeba ke nzoto ekola. Nyonso kopesa na nzoto akondima yango te. Ndomoni Salomo akomelaki biso vanité de vanité. Olia, omela, olata, obonga, onginda, bayeba yo nyonso na kotikala na se na mokili. Ata bake bakomi présidentiel, ata bakomi ke awa place okunda bato awa batambongo, ata bakomi ke badepute, ata bakomi basénateur, yebaka bato nyonso nzoto nyonso zokoma mokulu. Amen gota. Nzoto nyonso zokoma putulu. Mutu nyonso zotikala ka mukuwa. Me molimo ekei. Ta molimo eke ekovanda, ekotala, ekovivre manyonso mutasalaki na se na mokili. Tala konteni na yo. Litombezani soki mutake lelo, soki mutake lobi. Ndenge zomonisa mato ndenge ezali na ville ya Kinshasa, aka d'accident bato bakufi, aka d'accident bakara minene mike to moto bato bazokende. Mais tant bato na bazokende soki obongwamaki te. Amen gota. Ape balandaka liloba nakobima talisaka mpe fwa na yo mpa na tata. Ata ezomonisa mpe kotuta bana mike kosala baaccident na bamoto bamituka kobaluka. Mais Tommy Batela, à partir de Tommy Batela, Neya pour sa mamie sur le go ta main. Amen. Attends, il va est dès que l'hôtel ça été Milinga, Mabekaka, Menzamba za capable, le col le Besali,
akopesa kaka kimia. Libota amen. Amen. Ata ba calcul monsieur zozo na ba mukili ba raisonner ba kote ba mercenaire o troubler zala o kongwe bouger mais nzambe na bomoyo akotia loboko nzambe na bomoyo akopesa kimia na kati ba pona maliloba na kati bato ba binzambe bobunda na bosala malamu bo raisonner mingi na kati ya masanjoli na kati ya matinal na kati ya ba dimanche tant to sala ka ba clique wana lokito utaka likolo baya ko manifester ekolongola ba burinyos o muinisata abongisi kati na bomo na batu o muinisata abongisi kati na mboka kimia likolo yebande kozala na musunikino na molimo. Amen. Amen. Amen bota. Amen. Yango niki kezana na kati ya province na bakonzi moyeba yokanisa te division séparation les débits ya province faut que tu na losam na bakonza mboka oyo même na ba administrateur même ba gouverneur même na ba colonel même na ba général o baza ko kamba province parce que sata alinga ko muscler bango même na ba député o na kata bango même ba ministre et sengil ba banga nzamba makasi ba lukolongi na nzamba parce que trahison zalaka tierme zalaka na kati na bango ata bat ba matilelo bat bazulelo bat bazulobi izalaka ka ba problème mais liloba eye bat ba sosolo liloba bat balanda liloba ba vivre ba palper o ezali volonté na Yahweh. Amen. Amen. Oh, amen gota. Amen. O même église zebele na kati ya province ni bazo sala volonté na Yahweh te mena kozanga pe kosala volonté na Yahweh ekokotisa ba crise na mboka ekokotisa ba division na mboka ekokotisa ba séparation na mboka ekokotisa bitumba na mboka mekolo na bolingo na mawa à travers liloba ndenge atindi motinda mina ye de sa grandeur le prophète Paul Dominique ministre universel pour la paix esengeli kimia ezala na mokili mobimba. Amen. Amen. Amen gota. Amen. Tolina mkusende yango wana tobomba biloko mukie na sete ekobeba bayibatika mapango mimeba ba procès na kati na ba tribunal bayibatika bambongo ekotsa jalousie ekotsa likunya ekotsa koboma me bayibatika pe bayibatika kimia ezo demere libota amen. Amen. Yemoko Christ atika kindako te atika kilupango te atika kikimia make bato babimisaka milimo mabe na kombo na Kriste me na kati ya bato bazomisa milimo mabe bazosala volonté na ye te yo mwana liba sala volonté na Yawe ya kotambusa yo ya kobatela yo bisika nyonso kozala quelque soit mbonge mikakatano quelque soit trouble pe problème quelque soit malade mikolo na biso na bolingo akopesa kimia na musuni ino na molimo. Amen. Amen. Amen gota. Amen. Elanga yango ese manifesté côté monsieur bandaki et c'est le tata lakisa qui était problème ezali ya oubion na kati na bato ba vent ezali ya ko déranger bango na misu à part ça koko so ezali ya ba rhumatisme pe mo makasi ba tension ezo déranger bato ba tension komata ba tension kokita ba hypertension pe ezo bomba bato mingi yo mwana liba ozalaka na makanisi mingi te quelque chose zangi quelque chose unante zala na eliki akola kosa parce que préparation na yo yawe nda yebi yango malamu ndi yango toyebi na kandiki yawe yebi bapasi na nga yawe yebi mosenga na nga mutumo elike na nga kimia ezala na mokili mobili mpe wana etambola na mboka nyonso mpe wana etambola na pays nyonso parce que bolingo na tata emonisami na 4 continents oyo liloba ezopalpe lisala na Yawe emonisama. Amen. Amen. Otuna ndoto lisolo basa na nzambe azali permanent ozodeplace na mutuka na moto tunisaka mpe nzela tunaka mpe basali ekozala malamu po makambo nyonso etambola na kimia. Gota amen. Amen. Amen gota. Amen. So tosali bongo ndekola koyeba nde kozala lisolo samedi tokozala aplosion centrale mpona salongo bandeko tomonanaka na kati ya salongo tonetoye mboka parce que mboka eza na bapoubelle seke milimo mabe ekosala bakushe na bango mais tant tozolongola tozonetoye basalongo tozosala salongo wana seke ezolakisa ete propriété fo evanda parce que ekolo na bolingo aza saint lokola azalaka saint
alingi propriété evanda na bisika oyo bana nzambe baza na kati bisika. Amen. Et quand même témoignage ezali na bavisite nyonso oyo basalaka grâce oyo bazalaka mpe na opportunité na bainfraction moke baseretrouvaka mpe libanda. Bolamu liloba nde yango na bolamu liloba ezali ete kushe nyonso bato nyonso bayoka bamona lokito ya liloba. Amen. Amen libota. Se tosali bongo nde mokolo na tata ekoyeba nde kozala katikati na biso. Tozongisi matoni mpa na tata. Mopesi na kimi apesa kimi na mosuki na molimo bunda kumba. Tomo zala nzambe na libota po ete libota bazala bana na yo. Nakolimo mpe na makana kosala libota na nzoto kuna na molimo. Toli uti kopesa maayo uti na mboko na lola yawo. Tamusa libota na yo. Na musika to na pene. Ya bato apene to bato na musika. Yo za capable pona kosala ya bango. Partout batia matambe na bango ebobima na tongo awa partout bakokende zala na bango longo. Zala nzambe na libota po ete libota bazala bana na yo. To singu mo kumsina. Ayeto lobi. Amen. Amen. Goto na tata eza na bato nyonso. Amen.